En tout cas, ça a été fait. Nzamba bomba yo za invisible devant bangunia, mais kaso za la visible pas na yemo ko yemo ramona rayo pa yebi osala mama belé osala. Osala mama belé osala donc joyeux anniversaire d'avance maman chérie, maman adorée, maman Marie France. Je t'aime beaucoup maman. Moi personnellement la mona qui ceux qui tombent en obèse, c'est que bèse on peut s'appeler ça qui. OK. Pour na kata ba chaîne na mona zo comme liboma ngo luka ki yeyo. Omi benga sur liboma poani. Et commis déjà et commis système il y a épisode. Donc c'est que au CPL nango. Au CPL na moi bezango. Mais ya koloba ke ba to théâtre ba linga ka ote. Na linga na CPL na langage wala te. Pour na nini te po yemoko azo vivre. Te na CPL na langage wala te. Ba tunyo sa théâtre. Donc ba linga kete. Muta linga ke kasila. Bon ba to ba na ba film. Non, na répondre correct hein. En tout cas, si la réponse n'est pas blessée, bah tu me sous bon on a déjà ma bébé limbisa. Na misengeli bolimbisi avant. Nga pesi na limbisi na ngayo. OK. Examen général. Ah OK. En fait, nous autres mobimba ba radio, scanner, abi papa zadobi ba yeba qu'est-ce qui se passe na. Nini do ezo déranger na moto to wana. De to kendaki o eza CD à DVD. Il y a ba résultat. O kabiso ba minganga ndeto ko. Tu vois le montant. Oh, on a coûté na foutite bango moko eza na charge na bango. Montant où ezali, attends, ils ont déjà papier mo eza. Mais wa mususu na premier jour. Zela na mama. Mususu na mona ndeto zana na bilamba te. Oh, eza scanner, yo kuta ndo mona na sebendeli. Te men na zo mona mususu za do na bilamba te. Biso to minga. Yo comprendre nango te. Te non comprendre. Non mais mais tu tika nga pena talati. Bon, tika onga na simba. Oh ba résultat. OK. Il y avait plein de gens na kati ya HJ, mais ceux qui baye ba pesika papier oyo. Pas munganga. Atiki batona ni onso mbala moko. Donc jusqu'à présent on comprend que nana za si maka. Maman Marie France, que le bon Dieu vous bénisse nanu. Na ba technicien. Donc ça veut dire quoi? Na boya qui vraiment kobetela ngo c'était parce que na loba ki billet pas maman via ezaki pont. Très bien. Moi j'aime la vérité nga lingate na loba likamo boye poka ganite ezaki pont. Ezaki pont. Skotango parce que ba question ezaki belé ezaki concernant maman ibagata. Avantage nyozo na théâtre, c'est que faut na zonga pas maman ibagata. Otuninga ba question mususu est-ce que théâtre pour na yo ça te va? Faut na zonga pas maman ibagata. Na zaki bien té. Mais grâce à maman Marie France na grâce à papa azasi Marie France, je ne sais même pas les noms. Ndeba meko kotanga HJ. Loba ke toza, bandela toza na mama. Biso nyonso toza na mama. Toi bana mama na papa. J'en profite et repère ça joyeux anniversaire parce que toi on a fête déjà dimanche na réunion golf. Na maman. La jolie invitation na tongo wa donc na linga ina pesa merci. Na maman a fait un effort, a fait un effort. Maman, une maman a fait un effort. Deuxièmement, si manaye ça na papa. OK. Bien que papa jusqu'à présent nous n'a yébiété. OK. Mais na zo kaka papa. Donc en tout cas na sepeli makasi maman. Na pesi bino merci na WhatsApp, na mona yango eza mukie. tosunga bana oyo okota likambo okoba abana nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polo bile mpe tokóma bato kola pambola bino mi papa shika pesa libro benga ye mpenza ya kosite te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo na nzela na yo eko sonner
pe akobenga nga topambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe apambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à émission Oh le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Voilà, moi c'est votre frère Tadingala, par le devoir m'a encore appelé, c'est une nouvelle semaine. La terre tourne, les réalités changent. Biso peut continuer comme ça la musala na biso nandenge bolingaka mingi. Vous avez tellement appelé petit mais costaud, une comédienne boyebi ba réalité odo komela qui est à kotaki prison grâce à maman Bellevie azwaki liberté na ye abima qui après ko bima na ye elle avait des problèmes na point ya santé après to lekisi ye awa na ba émission ba retomber ya ba émission malobana ye makamne nyonso donc alobaki awa salaki ekweyi na ba mabele o ezali fertile parce que na kanisi na instant o nazo solana bino bozo komona il y a de petites vidéos auto tcheli bino wana na likolo une façon ya kolaksa ete to mona kinde kona bino oyo na HJ kasi na HJ kuna ndeko oyo akinaki koluka nini maladi nini oyo bandaki kotungisa ye eloko nini bakangaki ye na HJ kuna vous savez HJ ezalaka possible ezalaka facilité hein, pour donc arriver là-bas s'examiner et puis voilà donc on semble à topé sabino ba résultat na pourquoi akendaki kuna maladi nini de bandaki kotungisa ye ensemble na émission Oh le code de bonne conduite. Vous avez demandé encore une fois toluka moye to film na biso et utaki ko sila na combo ya je suis 1-8 je suis 1-1-8 et sila qui depuis mokolo ya vendredi et sili vendredi samedi et le dimanche va proposer biso film moussous na combo ya Le Monde. Le Monde c'est un nouveau film ya Bellevue Télévision qui sera diffusé bientôt. Nakanisi ba technicien ba hotel biso affiche une façon ya kozora déjà place na bino na Bellevue Télévision bo kende déjà bozo place na bino bo s'abonner yo o dozana no donc abonner et puis elle bozo s'abonner on a donc pas Bellevue Télévision bo kanisa rapete Le Mal dans le Noir ezokoya. Le Mal dans le Noir c'est un film ya maman dinana oyo vous savez affiche wana ka bimaki et lobisi mo kili mo bimba monde entier batundion so balobaki balukaki ko s'intéresser nango bientôt ezozala disponible na dinana télévision. Voilà bande Walandi ya émission avant de la bino petit mais costaud. Je dirais un grand merci à Dadju, le réalisateur de cette émission. Un grand merci aussi à toi Anthony, mon neveu. Un grand merci à mon ami Mondir. Dieu merci Mondir parce que l'émission a assisté par hier. Un grand merci à ma maman. Maman Bijoun Ketani, maman 90%. Au bon, à papa Jean-Pascal Leka, mon boss. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Un grand merci à vous, maman, maman Zozo, la femme de papa Noéma Vakala Nzinga. Bon séjour à Dubaï, maman. Un grand merci à mon patron, l'infirmier clinicien, boss Mbongwa propre, Bertin Konde, Yaba Bertin. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci à Aurélie Mafuka, Yaba Aurélie. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. Aurélie Mafuka, il faut aussi manzete quoi. Donc, il faut qu'on m'appelle Coco. Menzama pesoba na mapasa. Maman Emily Setimainga. Moi c'est Nzambe en tout cas boyende to banda émission na biso mais na kotika na no ba Dadju ba mi biso na nzela machine tozwa na no extrait ya film na bino oh déjà et c'est là qui je suis 1-8 et puis on se retrouve tout justement après pour na côté la bino petit mais costaud. Merci. To sambeli kolo merci na koya bandeko katina oyesika et molimo mosantu azala au centre ya masolo na biso tokosolola mpe nkembo na yo ejinga biso na yesu kolo nde na bondeli amen. Amen. Merci beaucoup papa boni. Oui moi mokela ngola nzambe nzambe azobatela. Quel bon vent vous amène papa
toye awa avec un grand regret. Avec un grand regret, oui. Ah, le fameux pasteur, au hasard, n'a pas problème. Oui, n'a pas de papa Kofi. Oui. Moyibi a décevoir Bisson. A décevoir Bisson Makasi. To bengsi na ndaku. To conséquent qui journée on a pena pour naïe. To bengaki yango journée spéciale pour na kuyamba pasteur. To lambi, to bongisi makamunyo surtout. Et puis, on a prévoyé qui chèque pour na pesaye na aider na lingomba na église. Mais du coup, ayibi chèque wana. Ayibi chèque. Ayibi chèque accueilli et après tu as remarqué chèque exaté. Donc pasteur Moko Mouyibi, un pasteur voleur. Na lo koso likolo nango papa. Chèque il y a $10,000. $10,000. Batu sala musala nzambe na kimia nesengo. Batu ba sala musala nzambe avec connecté ba chèque aboye ko yela bango te. Papa yango batu mususu ba église ba komona bango boye opesa bambongo. Ti le batu Bino te mengana ndimi ki ba pasteur yemiyibi bazali. Vous dites que 10,000. $10,000 papa. Voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Boyende to bande émission na biso. Film on a déjà ici là qui. Mais si vous voulez bien que l'intégralité nango entrez sur Belleville Télévision, vous ne serez pas déçus. Donc beaucoup de monde a filmé déjà essayé les cas en entendant oser la film na biso na combo ya le monde. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? Beaucoup zo analyse nango le soir no kendo sala émission avec maman Aziza. Voilà. Dadju, to fongola déjà caméra, to fongola déjà mon invité, to zana déjà na plateau awa. Petit mais costaud. Bonjour. Bonjour Tadi. Bonne santé. Bonjour à tous les internautes, bonjour à tous les abonnés de cette chaîne et pourquoi pas à tous les amoureux du théâtre. Bonjour. Bonne santé. Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Bien. Dieu fait grâce. Ouais. C'est quoi, ça va? Oui, ça va vraiment. Ça va. Ça va. Ça va. C'est quoi les secrets? Parce que nous avons vraiment l'esté par rapport à la santé, nous avons des problèmes. Si on a comprendre que l'on a dérangé des pécimes et puis nous avons un traitement. Nous savons tous que la personne qui appelle sa biso-kimia est Zakanzambe, mais à travers le genre que les bons dieux à travers kimia mombo et continue kati ya motema. Na lobi kimia nanga monan. Na bino kimia nanga moko et kande utoloba à travers ya nzamba sala à travers ya batu. OK. Ndé salé que pour na zwa kimia o esengela ki batu mo batanga mefort. Très bien. Ba me kolandelanga. Tant balandeli ngai na comprendre et puis ya mopesa kimia donc voilà. Très bien. Voilà, parlons d'abord de votre travail parce que Toko Tawana, en tout cas, vous devez prendre le temps Yakolanda émission parce que il y a des choses graves dans cette émission. Peut-être très beaucoup de personnes vous allez choquer, mais supporter parce que Tolunga moyen Tolobaka rien que la vérité. Aujourd'hui, le monde théâtral, petit mais costaud. Lorsque vous regardez le monde qui a respect, bayaya bazo ko respecter, balé quitter, balé qui écoute ba komi ko mater la bayaya na bango. Na zolo analyse na yo ekoki kozala nini. Bon dans tout ça na bazaka faute à YouTube. Faute à YouTube na nini. Ils a faute à YouTube parce qu'à l'époque makambo ezali. Très bien. Ezali parce que tu andé ko vivre na ba C2 parce que dara cassette après CD. Très bien. Donc soko manqué mukolo même producteur a obenga ote ba ligne le pena boule ba obenga ote. Je pense que ça bande ko musu banda ko déclarer banda obenga susute parce que asala ka boya zum sara boy. Très bien. Mais le commis faut zo manquer mutu na facilité pour ebi ata bengi sote au fond sa YouTube na yo au sala pi makambo na yo au talama. So moni ko bengi ndeko comédien ko accompagner asa musana yo akoyate o comme ça ce que n'importe quoi ko finga ka batu pour batu ka batala aux la visibilité. Il y en a bi impolitesse ou des outils pour la YouTube. Pour on dit celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Tant que batu a aux sur na filmé aux mo te respect kota. Et kota. Mais ce que tant yo mo moni gete na finga na parce que na yebi ke non na YouTube pe na olia nanga. Na ça nanga maram nanga. Et ça me fait du mal hein. Ça me fait vraiment du mal parce que aux mo na mutu so talier
aza même na bana na yebo za même pas niveau moko aza na bande connaître ba telemi na okokata te mais ozo manquer na facilité comme ça donc ça là vraiment bien ça là moi motema pasi lokola bino pe bozali bayaya tokomi pe kobanga moyen kobenga bino bayaya na ba mama ezate po bokomi pe na ko éviter makamwa na bolingi te ba âge na bino eyebanaka bon nzambe kaka sunga mais nga nazo poser ka ba question nanga dernièrement na passage na yo epananga y a une maman qui m'avait appelé alobi était otanga ki ba place oyoyo lekaki mais boni et pas maman via au sala 5 ans au matela qui sur yangote mais tu as beaucoup pris le temps et pas ya maman maman nabiso et bakata pourquoi est-ce que vous avez vous avez un problème na maman via ou bien les a dit à quoi parce que batu pena balandela bino makambo bolo baka soki na zai na problème na molakisi maman Queen Mada via kulangana je te salue maman je t'aime beaucoup so na problème na yena na tanga ta kombote très bien omoninga ngaza bato sozo lukana mulonga rankino ozwanga te otsaba toro shopelisi mwinda oke ko luka benjene ba pesa nga ba lukanga ozwanga te na ba technicien ozwanga te donc ça veut dire quoi na boya qui vraiment ko betela ngo c'était parce que na loba ki biye pa maman via ezaki pont très bien moi j'aime la vérité nga lingate na loba likamo boye po kaka tete ezaki pont ezaki pont sikotango parce que ba question ezaki belé ezaki concernant maman Ibarata avantage nyozo na théâtre c'est que fona zonga pa maman Ibarata otuninga ba question mususu est-ce que théâtre pour na yo ça te va fona zonga pa maman Ibarata siko pourquoi pas na beta c'était pas maman Ibarata o asali ke lelo so na zaboye eza pona et pas maman vie ezaki pont donc ça dit que la longue pas maman Angèle Koli hein maman Angèle Koli la PC mote depuis Yependeti a réagi ça qui est mais non le bananga tendeti a réagi ça qui peut na ba commentaire maman Angèle a commenter moi na a réagi ça qui na ma bête oh mais allons-y seulement vas-y a commenter qui n'est pas na moi na tanga ki yango na mona ki commentaire à maman non en tout cas félicitations lorsque vous avez des personnes qui vous aiment comme ça même de loin ça fait quelque chose de bien. C'est ma maman. Ce côté là niveau maman na groupe na longwa nanga. Na yepa maman via na longwa na yepa maman Barata mais maman t'es quand même encourager moi na. Et bien on a commenté à moi bon alobi que non ko ka sonité. Na mona ki réaction na yewe. Ah oui, donc et pas maman Barata maman via ezaki pont quand même to go betela ngo CTT. Bon tout na question ni concernant na groupe Nouvelle Vague. Na les canaux YouTube té na sala succès na youth na pas maman Ibarata maman via té autour na ce question ni et ça qui capon donc bateau bazuko na ba sens moko bien en tout cas veuillez nous excuser voilà petit mais costaud j'aime ton intelligence parce que déjà beaucoup de personnes qui au bazolanda biso ils savent déjà au yozali et puis na ba potentiel na yo ozali na ba défaut mais pour nanga moi ba qualité za moi trop par rapport à Yonanga to salaki la fois dernière mais il se disait aussi na banungu nungu moko bu makambo ya kilezibienne et patati patata par rapport pe ya ba coupe na yo ndengo zalaka comme énorme et puis ozo ko agir pe des fois lokola mobali et comme il a pe une fois na matoi na yo bato moko ba traiter yo bongo bon ce qui coûte yo benengo soulever qui point qu'il y a qu'il lesbienne te ba émission sur les ka batunanga ah OK mais ngane na tuna nanga ote me batu balobi mais papa t'a dit ndenge nini osimbi point wana te yango lelo ka nazongika wana non yo ça non problème yo ça no ka yo pesa ka message ah mte ngana zo pesa message te na otuna ka mituna yo ndo par rapport à ma question batuna voilà donc voilà na loba ki bien naza sportif na ba ke lo mo quand même moi la moi si soit kebi tumba à côté qui soda azalaka na kibo mwasi tete parce que azosala eloko oyo souvent ezalaka pona mibali donc omona moi changement muke ko ozala naza sportif et puis naza te ke non na kataki ceinture noire ndo moninga maître donc soki mo erera moté nazoya soki mo erera mo lokolo pe ko leka moi et ça lui moi ndé mobu et puis les jours eleka tunanga kasi tunanga te les jours eleka oza peki na tse mutu na sima et mbunzu na sima liboso jour sala ka faux pour longue pas bella ale siko banda ko manquer yonde nem no la saki en tout cas côté kuna il faut attendre jusqu'à ce que peut-être le monde va changer le nom
ceux qui toza ka na kombo ya mokili en tout cas la trahison te quoi parce qu'il y a beaucoup de gens ba ke azam ta famille libota non nga église au milieu du village donc ça dit que muna sepe ce que ça muto lobela mutu c'est que ezala fidèle voilà ezala vraiment na poste na yo merci pour na conseil voilà tant on a que kota judo wana sisi box na bité fona ke kota sko donc yondo abudo sala na box mais oza makasi na moni na komi mobali na komi sikoyo na kutana na baby comprendre ndango esala ke wana nde na kataka o comprendre na moni ke mobali zo ya makasi ko na kati mais pona suki nde na kata suki nazaki na problème na mutu OK médecin pena autorisé na kitisa suki pona tsaka mai OK mai de kota kati na loposo tina mutu OK des fois na loba yango bien ba émission wa so nazo mutu beta nazo miyo kaswa makila na zolo OK donc moyena tsaba biloko yo ezalaki te moyena kanga suki ezate mais siko ta on a tie bo sege na se sentir que ça va to koma wana oyo bilongo yo tozoya mais kasi mais ya koloba ki lesbienne balu bazwa talk shi ba tia bien baluka bango bien ngate baza mais balu ba tia talk shi baluka bango mais nous apprenons aussi tous ceux qui venaient de maman vie ya kuna baba saka vie wana à la fin na ba kombo na bino est-ce que yo Christ en vie baba ça vie wana te ya vie bozo ça kozo barrer pour la te nazo barrer bon pas c'est ça kasi tuna question tuna bozo tu nazo baluka kwani yango na tuni yo vie wana pe bazwa terminaison ya kombo ya mama vie yande ou bien bazwa ndambu ya partie ya mama vie ya batie bon bakisa comme mama vie pas dans un problème ni peut-être donc ezaki Christian Christian balamo ekomi Christ en vie ekoti na kati kasi on a tout dit bakisa comme mama vie ya na vie on ndenge to yokaka que quand vous venez de kuna il faut marque ya mama ezalaka na bakombo na bino yo babakisa te parce que kombo na ngapeza Christ en vie te ngana ba bientôt na yaka na groupe nouvelle var de vie na yebisa bango kombo na Gustavi mais il y avait des gens na kata scène bo benga Christ en vie donc bazo benga na kombo na ngate msu bazo bosana parce que na mona ngo exa ba Christ en vie nde na tika ngo bo mais kombo na ngeza ka Gustavi baba tselo côté baba tselo ko ndenge nini baba na ndeni ba sa komba mama vie na sini et puis na mutu moko taleka kuna babakisa ekombo soka za na vie se kabuta na vie na ye abuta na vie na ye libanda hein t'as dit que tu es bien non bon ça voilà merci mesdames et messieurs en tout cas c'était des questions où beaucoup de personnes baba tunanga mais papa t'as dit ndenge nini yo tikango en chantier bongo otikango ka bongo ozalaki pena na yé pena beta yango mbala moko donc nous devons toujours faire très attention. Tout un chacun a sa vie privée, beaucoup plus tous à la cana au Italie, ma vie professionnelle la bango et à quelque chose de bien, ma vie privée en tout cas et à la canango bisoté pour jusque là on n'a aucun problème avec aucune personne. Donc I don't know problem is mutu is moko is iye. I don't know impolite. OK, donc bon toujours continuer. To qu'est-ce qu'on a question d'actualité petit mais costaud. Na kanisi Olanda qui na ba itando eke o yebipe lekinayo ndekonayo a moi si luna ces propos écrits moi ba makambo belé sur la place publique le fait d'appeler maman si sa maman à cause de la plus âgée que sa mat écrit qui moi ba biloko mo sur la place publique yo lokola yaya ya luna okoki koyebisa na leki na yo nini oyo amankaki mama si la respect amankaki respect ndenge pe tozoyo ka epa batuke amanke respect bon non na répondre correct hein en tout cas so réponse na ko blesser batu mususu bo mona ona ndenga mabe bolimbisa na misengeli bolimbisi avant ngapesi na limbisi na ngayo OK na la vidéo wana na moni place à manquer te OK na moni place à manquer te le contraire ngana comprendre que vidéo wana ende mutu mo bo apesa ki maman si la valeur ouais parce que yo zo ke comparer na niveau na yete omoni YouTube yo to comme luka matière na place to ko zwate ah oui hein tala t'as dit même na yemoko je ne crois pas que maman si la pela ndenge pela so avant na telle vidéo silika peut-être ceux qui peut-être aiment so ko la sa image mo bo ba to mo lobela mo trop ozomona alobi na yepe bien
kendenge eza wana batebele ba comparer kutu ngai boye na muteteli boye et en tout cas bino pena bozo comparer na maman si la maman oyo aza maman na ngai soki peut-être abimisa aja maman bango alobi te ye alobaki maman na aza so mwana ya 70 quelque peut-être pe maman si la cause la sikoyo luna so ezaki nga na oloba na ngaki na bimisa na aja maman biso te parce que na kata théâtre to loba nini na batebele ba bomba ba age na bango tango yo lobimisi ke mwana maman na bino aza soki mwana soki ya 79 c'est que tango lobi ke aza kutu mukola maman na biso c'est que maman sila aza déjà na likolo ya 79 likolo ya maman c'est-à-dire olakisi mutu age na ye o peut-être alinga ne batu ba yeba na bango te ozomona na fallait kana mukuse ma petite pour le gars le boza mwana mukese ngana ayana ngalinga na ki yaya aza ne paye moi bato mokie elle a moins de 28 ans moins de 20 dans na yaya ozomona ma petite donc à la prochaine na place au pesa mutu image âge na ye o mutal bato balinga na bango te tu vois ngana ko bana za mukolo mena tiko lobana teke na télévision bena za mona 1900 quelque mais na lobaka ke na za mukolo tu vois mais tant ko ko ozolobaka no maman na ngaza kutu mona 79 maman si la za mukolo carrément ba longoli déjà côté 80 ba longoli si la ozomona ngote ba côté 80 déjà ba longoli si la c'est to mo tangele 70 to 60 ozomona ko bimisi image aja muninga alors il faut soit kaka il faut etinda batu na insulte mais omoni batu mususu ezaka na kolo ba malamu mais malamu wana zo bateke no ememinga pera mabe très bien tu vois pour nga na zo mona keno ani na lo babo eza pona na tombola maman parce que ça na valeur ko lekanga aza munene siko ndenge na lobby belé bongo siko omoni teke valeur nga na pese comme étouffement voilà donc nga na osenga kaka en tout cas ce que les aki vraiment maman na nga et les aki yaya na nga grande sœur na nga sila bisa lobekam en tout cas limbisa ce qui peut les aki bato baza pembi ba moni kete alobaki mabe eloko l'équipe pardon ezate le pardon c'est une puissance qui libère bo limbisa ezala bien makasa za na ye mwana moi tanga zolo ba bongo seke bo mwana on teke bo mwana zo ke non peka ndenge ki bo mwana tu vois alingi a rendre maman na ye a commissaire munene mais na kata rendre munene wana et créer les sous problème donc en tout cas bo limbisa vraiment donc voilà merci mesdames et messieurs oyo to ke ozali question ndeti ya suka avant to kota na makambo na ye privé oyebi pele ki no donja baby Olanda qui sorti médiatique na ye bino bato a théâtre mité mamabe bolingi mwana bato a sepelate bozo ko créer ye ba problème nuit et jour soki alingi sepela mwa mokie pas bo créer les problèmes si bo komi na niveau ya ko bimisa mwana bato ke azalaka liboma na ba dire na ya lobby na théâtre mutu alinga ye ka moko c'est maman aussi là bato a théâtre bolingi yete botika vina ye botika ye kimia réaction non ekoki kozala nini par rapport ya sortie médiatique ya leki na yo donja obiso nyonso to fistija ki comportement ya bandeko ebele o baleka ki na betando eke pona ko benga ye ke mwana na ndeko na biso mwasi wana abeli liboma. Moi personnellement la mona ki ceux qui tobe en obèse c'est que bèse on peut sepelisa ki OK. Pour na kata ba chaîne na ina mona zo koma liboma ngo luka ki ye o mi benga le liboma poani. Et comme déjà et comme système ya ba épisode. Donc c'est que o sepela ina ngo. O sepela ina mo beza ngo. Mais ya koloba ke bato théâtre ba linga ka ote. Na linga na sepela na langage wana te. Pour nini te po ye moko azo vivre. Te na sepela na langage wana te. Bato nyo sa théâtre. Donc ba linga kete. Muta linga ke kasila. Bo bato ba benga na ba film. Ba linga ke pekate. Et puis chez Maman Silandi, tu dois tourner une ou deux fois si je ne m'abuse pas. Bon, pour moi c'était minute nango moi ngana linga na ba vérité mais na éviter des problème. Na obete lango c'était lokola ye moka lobi ke mutalinga ke kaka yasila. Donc est-ce que tala azana chaîne asala ba film. Ce que message azo lobawana. Le so asali film est-ce que ba commander ba oya? Na habité hein. Soki mutu moka lezaye mutu moka lobela ma beto mutu moka blessaye yango esa ki en généraliser batu nyonso so eza na clique moko boye balinga yete so eza na clique moko babetaka ye mosinjo ena clique pour la landa ke bien babeta ye mosinjo alinga boye basali boto boye te oui à cause na colère on pas maman Olive bon bon eza ye moka yebi ye moka bon tokolo bateke eza lokuta ye moka la yebi pourquoi balongola ki ye
peut-être il y a mutu mo abeta ke mosinjo wana ezo ko engager kaka yemo très bien pour même ngapeni na zabwe atana ko loba na télévision te pour ma sur na télévision te même sur na kata mutema na pena onyonga place na lia ka bobetinga mosinjo na sepela te wana ezo ko engager ozo comprendre ezo ko engager mais akoloba ke batu nyonso balingaka ete kaka sila nde wana na sepela na ngote mais oko répondre ndenge nini yo to sala ba analyse te mais naza besoin ka juste ya moi ba réaction par rapport ya babiloko po yo posa pe comédienne oko réagir boni aujourd'hui kaka ndeko na biso baby alobi batu oye atalaka mingi alinga mingi basala musala bien zali mida de nani mida parmi bandeko na biso ya les abakuko bafinga batu na poto et c'est dépendamment na mamu international ozali na Afrique du Sud lorsque bino ba comédien bozo ko déplorer na ba comportement ya bandeko wana ya ba chroniqueuse vis-à-vis ya ba vie privée na bino parce que bango bato ba etalaka ngo souvent mais aujourd'hui kaka bino ba bozo ko déplorer comportement bato wana moko na bino alobi ete bato malamu ba sala musala bien za bango okoko répondre ni na répondre te za ko engager moko ye moko bi pourquoi le bi bon en tout cas, on répond de l'eau. C'est pourquoi ils ont battu théâtre. C'est déjà une famille. C'est-à-dire, ceux qui ont moko vina mo ezaki na privé et que comme dévoiler ça un peu bien té eliko la que un jour yanga pesa dévoiler so ka le même batuana so ka le comédie mo ka loba ke non a sepela basala musabe musali basala ba analyse bien bon faut que y analyse nini o eza analyse à marque nini hein peut-être amsune ba pesa peu information ba film ndenge ça ba publicité peut-être amsusu ba ndeti na sepela mingi na nini na anima kwakala mama ni na ndenga asimbaka makaba ardi na maboko ozomona asimbaka pour lelo ardi azala pe aza eza pe mama effort ya mama anima kwakala peut-être amsusu ba bien ça ba parti wana ozomona msu c'est pas na mama bien na yemo za sala o ye a lobi ke asepela kana ngo ndenga sala ka analyse na ye mais ce que ça que o asepela kana ye na ba analyse pour na ko bimisa ba vie privée abatu wana nde na alobi mabe. Voilà. Voilà. Merci mesdames et messieurs. Toko Tasiko na zone à turbulence. En tout cas, serrez vos ceintures. Tout le camoyeto sur là par rapport à son travail. Mais un conseil, je sais que dans ça l'analyse pour la situation où il y a des conabiso baby. Moi il y a quoi atteindre exact parce que son numéro en tout cas ils ont les catés. Moi j'ai essayé na ko été mais j'ai quand même envoyé un message na moko ya ba copine nae au bazala nae. Vous devez faire très attention. C'est un problème qui a touché notre sœur, qui touche même à sa vie privée. Mais aujourd'hui, tout comme ça on a un épisode, tout comme ça on a la matière à YouTube. Aujourd'hui, et comme il y a une émission et ça les mis lelo et ça les mis lobby pour le même sujet. Si on regarde sur la place publique, batou ok, yé mama donja ayaki ko répondre. Baluki ko comprendre bazongi sima mais bino moko bokomi ko salela ngo ba émission bozo ko zelanine bae oyo bazwaka bachaka accent na kati ya ba émission bacha soso ba accent. Vous devez faire très attention parce que aujourd'hui là où ngana zoipsa ndeko nanga mwasi même bateau bazo ko entourer peut-être elle était en colère peut-être asepela ki te na makambo ebele e banaki kolekela ye peut-être makambo ebele et sala qui est bien te komona ke personnalité na ye vie privée na ye ezala étalé na makambo ezali ya solo te tout le monde mutu akosepela nango azate mais koloba ete balongoli sa ye pa maman Olive aujourd'hui ya tikala ko fingisa maman Olive te mais kokende na ye et pas ya maman Olive to yebi lelo maman Olive akoma ko finga mana degré moko impossible. S'il faut parler de ça mutu afingisa ka maman Olive batu nyonso ya théâtre na ba journaliste ba yebi et kaka batu o ba finga ka maman Olive kaka même batu o ndeko nanga donja azolba ke alinga ka mosala na bango basala ka na ba analyse na bango bien. Vous devez faire très attention, même les monteurs, les caméramens bo sunga biso munoko eko beta libaku mais na montage boko kata yango po ma bepena ezalate. Voilà. Tozongi awa et pas ya petit mais costaud. Tout le monde qui ba image donc utaki koleka awa mamwe belé donc salemaki petit mais costaud na hôpital il y a HG.
eloko nini ememaki na hôpital ya HJ kuna ndeko na en fait nalingai napesa merci na maman atenga me fort apesa nga me fort maman une maman atie au me fort deuxièmement si manaye eza na papa OK bien que papa ngo jusqu'à présent nanu na yebi été OK mais nazoka kaka papa donc en tout cas na sepeli makasi maman napesi bino merci na WhatsApp na mona yango eza muke il faut na pesa en public parce que na meka pe ko motiver bato basala musala soni très bien ceux qui cameraman au serenga eza bien voilà je voulais dire ceci papa zoa pena temps zoa temps pena serré na ba femme courageuse nyonso bato bosala musala to mona ngolo ka musala soni ngao Daniel ayeko zonga na oteka na osala mafuta na salité na oki soni par rapport ndenge ba yebelinga libanda ba mona keno en dehors à théâtre na sala musala salité o ngana bana mona keza musala salité or ezaki musala salité te ezaki musala oyo nzamba yebe ke place wana nde mutesa ke epesa nga pa yango na ina bisa mutu nyonso zotala nga ezala mwasi ezala mobali ezala otekaka mai otekaka nguba otekaka makala omiyokaka soni tala eza mukolo ezali même Yesu Masiya kutu bayeli lipa na comment lipa na elaki lipa na ni na poisson je pense 2 poissons abongolango ekomi belé c'est-à-dire quoi avant bongola ta vie na yo avant changer situation de vivre na yo il faut kutu na loko akokuta na ndako to vandi ka bolo biki nzambe pambolanga akuta te de faut ça lelo moboye donc eloko biso do mona keze loka soni c'est par là que nzamba ko intervenir donc en tout cas toyoka li sous-sonité ngande ko na bino o bazwe ngana osa mafuta et aujourd'hui là na koloba na juste souffle nanga quand même à taille de 10%. Oui, sérieux, na juste souffle nanga quand même à taille de 10%. Na bande ko se déranger trop concernant mutu est dérangeant makasi mutu est betaranga. Oui, on a parlé ça. Na ko bando ko quand même ko tata rouge na muno nanga été attaque crayon nanga na tsana ndo tsate parce que nazo mona mutu ezo beta na mo résume mebele nerf et sali nini mutu nanga zande nini. C'était que no olati au delà tata talon au tata mo rouge. Donc pourquoi parce que na zaki bien té. Mais grâce à maman Marie-France et grâce à papa Azasi Marie-France, je ne sais même pas les noms. Ndé ba meko ko tanga HJ. Ah OK. Ba bengaki pa ba monaki vidéo oyo bande ko circuler par Daniel na pour mafuta wana. Ba bengaki na kendaki tina cité du fleuve. OK. Na kendaki tina cité du fleuve tozaki na Daniel Lubika. OK. Na kendaki kuna to kutani na maman malgré mutaza sima ya maman na yebi na nuté. Mais o nga na moneza maman Marie-France. Maman Marie-France. Apesi nga enveloppe akaki oyo bakisi ngai ba fond ya makasi oyo kosaki na sala suma futa te mena tane ba. Mais zela non papa. Bobo fungola na caméra. Bobo fungola caméra. Nga nzambi wani zana na panza metokia. Maman Marie-France. Maman Marie-France atie libanga likolo ya libango nzambe si atiaki dana vie na yo. Oketi na cité des fleuves. Ozui enveloppe akaki. Enveloppe akaki échanger ba données. Et aujourd'hui c'est une nouvelle vie nde ebandi na kati ya vie na yo. Oui. Okanisi pe bisote. Ah bon. Na ndenge ya mabete na sengi te mena tuneka. Noko baksa caméra s'il vous plaît. Te okanisi bisote. Tiens caméra yende mutu. Ye mutu azoloba en tout cas ye mutu aza. C'est juste pour motiver maman mo azotalanga. Papa mo azotalanga. Très bien. Osala musala mo ngana mona garçon moko to yebana na ekala. Ça fait que na téléminare nazo zwa bus. Na moni azobelela, metanga moni nga mamoko ale. Diubu akoti na kata mutuka. Akoti na kati. Na tali na moni pona que c'est sonité na baluki. Au changer. Na changer nzela poto to kuta mais ngana amoni nga pe na mona kiye akimi. Donc ayoki ngo soni. Tangu na loba boye so motiver mutu ma va na ndako. Tangu na loba boye motiver papa moko mama moko mwana mwasi moko o asala musala ye moka miyoka soni. Très bien. Nazo motiver po ye bake musala soni ezarate. So nzamba bali apambola yo. Ayo apambola na maka mususu te, apambola kana logo yo zo sala. Voilà. Ako pambola kana logo yo zo sala. Très bien. Donc grâce ya Daniel Lubika oya ki kozonga télé réalité yango esali ke maman Marie-France amonanga et puis papa amonanga. Amonanga. Donc pona HJ tellement na kate émission na lobaki ndena za mutu e dérangeanga.
moto dérangeanga nde maman Marie-France tana kina cité du fleuve ba koti singa na mutuka na ba délégué ya papa yimo rapesa ki ba memanga tina HJ. OK. Tant on a commis na HJ ba salinga examen scanner en fait ba examen yo sa nzoto. J'ai des documents dona L'axa biso awa biso ezagi télévision. Voilà. Po bino e koma air moko ozumbo ngwa bato na enveloppe ya maman Marie-France ozui enveloppe ya maman Marie-France OK nango okomi mutu ya baboum lokola francophonie eza na Congo. Allez. Yo wana na baboum. Voilà. Dès OK, to salisi examen général. Ah OK. En fait, nous autres mobimba ba radio, scanner, abi papa zadobi ba yeba qu'est-ce qui se passe na. Nini do ezo déranger na mutu nzoto wana. Dès OK ndaki o eza CD ya DVD. Il y a des résultats. Au Kabiso, Baminganga Neto. Tu vois le montant. Oh, on a coûté na foutite bango moko eza na charge na bango. Montant où ezali, attends, ils ont dit na papier mo eza. Mais wa mususu na premier jour. Zela na maman. Mususu na mona ndeto zana na bilamba te. Oh, eza scanner yo kuta ndo mona na sebendeni. Te men na zo mona mususu za do zana bilamba te. Biso to minga. Yo comprendre ngo te. Te non comprendre. Non mais tika mais siko tika nga pena talati. Bon. Tika onga na simba. Oh ba résultat. OK. Il y avait plein de gens dans kati ya HJ mais ceux qui baye ba pesika papier oyo. Pas munganga. Atiki batona nyonso mbala moko. Donc jusqu'à présent on comprend. Nana za si maka. Maman Marie-France que le bon Dieu vous bénisse nanu. Mende to koyeba. Voilà, donc premier jour bon ba futaki yango yo. Yango yo. Donc ezasco 2 fois. Parce que scanner on a eu traitement ici là qui et c'est une zone à contrôle. Na kata bon résultat est bima ki boye. Et bimi na kata mutu na za problème té. Na na sinusite quand et bouchanga tous les deux côtés. Ah OK. Yango na ndoka so makila ezo bekisanga mutu. OK. Nde ba komela kinga bakisi ba komela kinga je pense. Mais bato ya mitema malamu bazana mboko yo. Ordonnance bakisi nyonso ba komela kinga yango yo pona efongola ngai na kati wana. Na kati wana. Efongola na kati et puis ba sola makila wana ebima. Parce que tant banozo traitement soki na se moucher. Na senti biloko moka mwindo zo bima makasi. Yango esenga ke ton traitement sili na zongi contrôle. Contrôle to futi lisusu montant oyo. Montant wana oyo na la biso wapi? Yango oyo. To futi sous montant oyo. Eza ngate bango moko. Oyo eza en dollar te. Eza dollar te yango. Eza dollar. Eza dollar eza en fond te. Au moins tu as déjà signifié déjà. Montant net combien? Eza dollar yango. Donc ça dit nzoto mobimba basalinga ba examen. À part na niveau mutu na scanner bazunga na ba masuba na ngai ba infection makasi. Parce que tu as la place dans la prison. Le traitement de l'hôpital à Mike. Na comprendre que Simba était. OK. Des ba comme ba kiss na sous traitement. Donc na tola kisi bo epona lolendo te parce que y a ba Non, en tout cas, je veux ajouter quelque chose, c'est pour dire même ça va encourager même aujourd'hui bande konabiso oyo bazana bandako bayo quand même soni ya ko sala makambo bino bozo ko sala. Faire le théâtre côté Kamakala, côté quand même atado eloko mo batu ebele bayo ke la ngo soni. Vous savez le montant qui est là. Ce qui na lobby na yeb sabino montant odo eza awa et ça la bande ko ebele mato y passe. Mais c'est pas son papa, c'est pas sa maman, c'est pas sa grande sœur. Mutu moko boye maman mo boye papa mo boye aza touché. À qui juste pour Aluka Moué a sauvé cette vie. Mais je dirais aussi un grand merci à maman Bellevie. Parce qu'elle a commencé dans nos découna. Tu sais, lorsque le bon Dieu a besoin, a salé la moto makambo. Babilembo donc est mon maman. En prison, tu es sorti. Quelqu'un a appelé mes forte na kombo ya maman Bellevie Obimi. Grâce il y a bande konayo et à télévision papa oyo donc à mon ani maman Marie-France. Maman Marie-France. Aïe dans mon année avec notre papa au combo Bazo Linga Kolobate à intervenir et aujourd'hui vous avez sauvé une vie. Maman et papa, que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu Azong Selabino est belé. Nzambe Asungabino bo continuer ko sala bibilo ko
pendant que beaucoup de personnes n'importe quoi, vous avez cherché à sauver une vie d'une dame comme ça. Et aujourd'hui, elle est fière pour dire que Nakomi Kopema bien, que le bon Dieu vous bénisse. En tout cas, Nzambe a continué à Salama Kamunandenge. Et Sengeli, que le bon Dieu a continué à protéger. Boende et Zalaka, Bapesi Mbongo pour la maladie. Ok, nango na kapela te. Mbongo maladi te. Bapesi ngane mbongo pona bakisa fond ya musala oyo. Et puis maman lobi. Zela nanu. Todo ya malembe. Mais kota keba eya okata. Malembe papa. Bapesi na mbongo ya fond ya commerce. Oyebisi pe maman, maman. Papa t'a dit atambola makolo. Non quoi bana. Papa t'a dit atambola makolo. Maman Marie-France. Yepe azoko tambola makolo. Bandeko no bazo sungoka na musalati. Maman Nzambe a continué à combattre la vie. Nzambe a pesa lisusu ebele. Mais aujourd'hui, grâce à maman Oyo, grâce à maman maman Marie-France et puis papa au combo tozo ebate, mais ti suka suka ka to yeba parce que papa en tout cas, nous voulons connaître aussi les noms. Pour to pesa lisusu merci à mon nene koleka Oyo maman azoloba awa na itando eke. Au moins aide na bango et permettre opé ozongela ba film o banda musala na yo o continuer ba commerce na yo. Bon, et permettre ngate pona sala ba film. Très bien. Parce que avec maman tozo qui ton solo na ye. Tu sais na yo comprendre que ezana batu mususu ba balinga batu baza makasi. Très bien. Tu vois baza la femme forte. Ça dit bo sala musala. Sala musala oui. Tu sais le théâtre c'est bon. Mais pona batu mususu ba mona ra théâtre c'est comme si on dirait je peux dire comment. Passe-temps. Pas passe-temps, maman remonte en passe-temps parce qu'il doit faire partie de la culture na biso. Pas passe-temps mais azomona mbongo wana batu misusu. Maman te mais batu. Donc moi je parle de maman ainsi que de papa même bien qu'il ait bi kombote. Donc maman loba ki na zo mbongo wana. Na bakisa na fond onga na zo sala. OK. Et permettre ninga na bi et pesinga souffler pourquoi? Na place na tombola ba carton. Na place na sala ka ba biloko na bomaka nzoto et permettre nga engager 2-3 personnes. O ezaki bo sala. Donc, si c'est si on a une salle calcul, on a côté na magasin, on ko livrer. Au moins na place ina banda sous koto et là on a tiké na kotoré parce que na za sportif. Mon temps ba ba carton mususu. Ba boire so boyo za si ozo yamba, yo ko zo viser. Ozo yamba, ozo boire. Un contre deux. Il y a boaki na nini wana. Parce que ça mabala mibali mususu. Yo yebi na ba terme nga kutu na ebité. Kasi un contre deux, c'est mutazala kata mutuka. Ngana na se, mutu mwaza mopanzi ngana na katikati. Ya boaki nga carton na yambi na zina boaki. Bino mi balé boa na se. Donc un des o yaza. Ça likolo. Donc ya boaki nga carton, ngana yambi carton na visé. Donc imbangu te na boaki na zui. Ozomona parce que okongaje mutu na leki na makasi. Awo yamba carton deni. Il faut place là ce qu'on a mon scène na tikali na place na yamba ba carton na salaka na zwa ngona ke na apo pose la égoïste était voilà. OK ya ngomoni na sali bongo mais au moins ça va. Oui, ça bon et sili peut-être toza na maman. Toi na maman te yo za kana maman te loba ke toza na maman. J'en profite ya loba ke toza bandela toza na maman biso nyonso toza na maman. J'en profite et ça y est, joyeux anniversaire parce que toi on a fête déjà dimanche na réunion golf et na maman. Nous avons une invitation à Tongwawa donc joyeux anniversaire maman. Joyeux anniversaire d'avance. Na bi ke nzamba ko miso bola molege bele fo comment. Bon anniversaire notre maman. Voilà. Joyeux anniversaire. To goya na caméra. Moi aussi. Na otuna kakate moi ba. Ala ndayo. Te na tuninga pena ya. Ngaba bengi singa isiko wana yoni azoyo kaoti yepsa maman Marie-France biso to koya na caméra. Allons-y. Nzamba bomba yo. Très bien. Une année de plus c'est Batsoma Bébélé. Que la grâce et la faveur de l'Éternel est à au rendez-vous. Bola munu ganga tana ngasuka. Très bien. Alingos na se plamingo lo bala mutuke nzamba lola sale lo bolamu. Parce que bola manzambe le kinyonso. Donc bola manzambe yaka quel que soit obstacle, quel que soit complot, en tout cas ça a effet. Nzamba bomba yo za invisible devant bangunia, mais kaso za la ka visible pa na yemo ko yemo ka mona ka yo pa yebi osala maka mebele au sala. Osala maka mebele au sala donc joyeux anniversaire d'avance ma maman chérie, ma maman adorée, maman Marie-France. Je t'aime beaucoup maman. Mère, encore une fois que le bon Dieu vous bénisse avec papa. En tout cas
Nzambe a pe Sabino Ebele. C'est pas facile, mais vous avez osé, vous avez fait. C'est pas donné donc à tout le monde. Mais bon, continuez car Kosunga. J'étais là avec cette sœur. Je sais, tu sais, ma sœur, le bon Dieu est capable aujourd'hui. Okolongwa kaka vi oyo olongwe ozaki na moko okomi na mibale okomi na misato. Le bon Dieu est capable de toucher encore le cœur de maman Marie-France. Olongwe pe lelo makolo, o changer pe statut. Lobi pe okoki pe komona pe kaka avec maman Marie-France. Petit mais costaud. Olongwe Afrique okomi pe mboka mobouye. Mais je vais te dire quelque chose. Dans tout ça, Tchaka Nzambe liboso mabolongo na yo fo egumba maka nyonso osenga ka de panzambe abaksa lisusu papa wana na maman Marie-France Mikolo parce que je sais ils sont capables maman ils sont capables ya kosala koleka oyo déjà ozanango voilà maman Nzambe abate la bino en tout cas j'encourage na lingaka ba maman na ba papa ba posa ba acte boye ata papa zo lingate baye mais Nzambe ayebi yo papa. Merci encore une fois pour na sali pour na ndeko na biso moi aussi. Voilà, je vu Et puis il faut ajouter quelque chose na bateau ba sala ba misala wana na lingé pour baksa quelque chose bateau ameka ko éviter parce que non soni ba blog mo ba tu vois aujourd'hui ndeko na moi aussi yo utaki koloba non celui qui travaille à l'hôtel alia kapé na kati ya hôtel musala soni donc ezala raté musala ya soni ezala raté eza na ba maman oyo eza na ba papa oyo Nzambe atinda na mokili pour faire du bien aux autres bande konanga boyo ka soni te na encouragé que même les jours où je suis allé donc pas na nanda je lui ai dit maman koyoka ka soni te parce que des fois alobi papa t'a dit fallait ngana ya place aux hommes ba moto o nazo ko banga ba taxi oyo ba enlèvement Nzambe doit salanga grâce na zo même doit tam mutuka pona ba déplacement na yebisie ko banga tende ko nanga mwasi na longwa place nga na za de lemba ti na koya ti côté yo donc ozalaka don na bumbu kuna na koya poto luka moyen to sala musala maman le bon Dieu va vous aider même pour tes déplacements. Je suis pas un pasteur mais Nzambe doit sala kati nanga alobelanga okolunga pe via makolo peut-être avant fin du mois auto banda voilà Nzambe doit être capable ya osala petit mais costaud voilà na monaki ba tournage déjà et bandi ozongeli ba tournage wana ezali ba filmer na yo moko bien ba filmer ya ba wana eza ba filmer nanga très bien eza ba filmer nanga par rapport ya deto sola kina maman ce n'était pas vraiment ezaki te que fona sala film mais ezaki pona sala ba fond yo ebita to sala na sali ba commande très bien il y avait un petit rien au etikalaki ya mona monique était na place na vanda nango hein na kotsa ngona na ba film awa pe kuna pe moi quelque chose ekoki pe ko mata ok. Voilà, on a tourné deux films. Film bosso na auto 6 ezaki samedi. OK. Donc yami balé na zo banda mercredi. Donc on ça peine fort na banda mercredi. Samedi pe na city. En tout cas moi je vous félicite. Tu sais na ba âge na bino na technologie eza actuellement c'est pas facile hein. Aujourd'hui ba ko peso moins peut-être $1000 moins ou bien 2000 Ebele à Kokanisa, Asumba, iPhone Pro Max. Non, tu sais quoi, c'est très important pour la message. Je vais en finir. Na zoti kela o maloba. Ebele a kosombela ngo bilamba. Ebele a koluka moye asombela ngo ba sac. Ebele a olinga moye ba boom, ba boîte nyonso ba mona ye baye. Mais tu as pensé quand même aussi na ba bola oyo. Bazalaki na banda bazalaki ne lo côté baya ba rejoindre yo moi mon qui o do bando zwa o bando kabola na bango moi mon qui o zu donc pas maman o kabola pe na batu misous et puis tu es allé trop loin pour penser le col a déjà na fond kuna na bakisi moi un plus na mosala na ngape ya théâtre na bakisa pe un plus en tout cas ce sont des idées comme ça que le bon Dieu va vous aider continuez comme ça kululo mokilité ma sœur so lulika mokili na biloko na yango mokili vous allez finir mal. Message important pour tout le monde au Kabona Yonanga. Voilà, au moni na kilelo, tout le bela kilelo. Kilelo eza moi passé mon jeune fille mukazi mbongo ya mukete
akati susu mais yo ozo insister mbongo ya mokiete petit mais costaud azwi mbongo mo boye mais ya mokiete akati 1/10 c'est rare 1/10 ce qu'on a na sali yango 1/10 OK pesa l'église ouais et ça combien 1/10 on yoko daye papa pour la kasi wani za ya nzambe na tu ezali combien tosaka moto soki kuti ya maman Marie France na lobi te boya nzambe nga na pesinga na oloba bakata caméra bazokata bokata caméra mama pusana bokata caméra ketu na Daniel tozali na ye kasi tosula na voilà donc Daniel bedo abombela inga mais tosula kana moi c'est kimia ko tadi kamni tato tosula kana moi voilà donc on a kataki 1/10 na pesi parce que nga ba kolisi nga bo OK nga na botomi na famille où eza chrétien le balakisi biso à 800 francs soit 10 francs ça na kata enveloppe nga ka na ndela notika mafuta bongo ezali mona oketika na oketsa 10 000 susu ya 10 000 francs tu peux imaginer 10 000 ya 10 000 francs na notika mafuta bongo na sali pela moni ana sui bénéfice mo ya 100 000 te fona kata 10 000 na ke notika na ketika siko soki kutu po babia mukia yango ekotaka na liso soki nazokanisa déjà ke ya mukie na opesa bo mpona zo peka te ya munene na pesa eza ngani pour la déjà importance ya dim à travers ya mukio déjà na pesa c'est que na pesa ya munene et puis tant on a pesa ngo pasteur a simbinga ayi bisinge lo moko atuna ki ote soki mwana soki okomosala musala nini te atuninga te parce que na papa atunite azuka atuninga te ponga mu na expliquer ki ni la pesa ki témoignage en église OK na pesa témoignage tala eza jeté au leki la télévision au lobo sisi na simanango appelle ye alba bengi oki quelque part échanger quelque chose échanger goût échanger na solo na couleur na makambo nyonso solani na ndele oluba solani mama te na lobi na sens wana te c'est-à-dire appel moko boye échanger na goût na yo na solo na nyonso donc tout échanger voilà nzamba simba ba voilà mais c'est nzamba simba bango te c'était juste pour ça retirer na kombo wana émission wana c'est nzamba simba bango te na retirer voilà c'est nzamba simba bango te balinga ba benga ngate na mona ngolo ka ba aventure nazolamba libanda téléphone sonné na tala boy 4 appels manqués oh nazui pona rappeler boy yemoka bengi en tout cas tolande mission na yo tout ça et puis elobela mutu mo azana souci abo pesi biso mama ko impossible naza besoin sunga yo kasi na bengi Daniel poani tenga bika na zana besoin sunga yaya obengi mama mutu mama naza besoin sunga yo et puis na la cité du fleuve comme kindera ngo bien ngabika na kenga mote na bengi Daniel de tokenda nzoka nzamba kwesinga il fallait Daniel akamakasi te hein fallait bien ande yo il faut bien nganga Daniel abunda te ndazana Daniel abunda te à part fufu Daniel aza sportif te ngane naza sportif ngana nga pe na ceinture noire na self défense il faut nde obenganga mbala simaso ba bengi obenganga toke pona ko beta moi lokolo moi likofi mbeli pe na ebandeni bakimaka ngo mais nyonso wana te voilà après ça ngana mabela malamu pourquoi parce que ba dim nanga ba fronde nanga mukie et gangi très bien et tant on a pesi 10 mois n'est pas pasteur parce que bina na 10 mois naza eloko na loba mais moko olingi obaksa nini likola prière na salle abi parce que bon de la nzamba pambola maboko o epesi très bien de source ya provenance oui na ko loba apambolanga parce que na pesi parce que na bi à travers bango na mata suko leka ndenge oyo dozwaki vous comprenez na mata c'est facile maman sembelinga pe clair c'est facile ozo lelelanga depuis do fandi singa papa tadi fallait na ya no banga ko bima okozwa mutuka zala kimia okozwa mutuka olongwa na via makolo moi je suis un serviteur de Dieu quand je dis ça ça va s'accomplir voilà mesdames et messieurs comprenez des fois nous mettons l'ambiance dans ce qu'on fait na ba émission na biso pour bozwa kango na ba angle nyonso mais je veux passer un message important yaya naka kwe oyoza c'est là où le bon Dieu a ko bénir yo so teka makala continuer ko teka makala ba papa o ya mitema malamu ba mama o ya mitema malamu na mokili awa basili te baza nanu ebele nzambe pe asili nanu ko sala batu ya malamu te po ba continuer ko sungaka bandeko na bango en tout cas un grand merci na bino ba union so nzambe atia volonté ya ko sala malamu pa bandeko bino ba nzambe asala bino grâce et si bozwa bokanisaka ba famille ya babola o biso toza o bandeko bazali aujourd'hui voilà je n'aimerais pas trop parler
mais ça me cadeau à lokumu to linga to kabwana ah des dédicaces 3 dédicaces pour tout le comme yo nanga to kabwana pour mokolo ali donc ça a eu 1 heure de temps. Oui. Voilà. Merci beaucoup na Batunion Sobozu Libako Olanda Biso. Très bien. Et merci Penatadi parce que na ba ngo bien oyezandako. Parlez mais parlez. Donc merci. Merci Naya Daniel, Daniel Lebika parce que grâce à Bio News ndé sika wapi na moni samaki. Donc merci vraiment. Nous sommes vraiment reconnaissants à vraiment merci. Et puis nous ne jamais qu'on a ingrate liboso na yo. Merci encore une fois de plus c'est na maman Marie-France et ainsi que na papa. Nzamba salabino bolamu vraiment. Et pour nous pesa ba dédicace na ngana pesi mbote na ya Dudu Kalonga, babi famille présidentielle, babi cousine propre ya. Cousine propre ya yo ba pena cousine propre ya Fati Beton. Hein? Ya Dudu Kalonga. Famille présidentielle, ba mbote na bino place Bozali. Na pesi bino mbote na pesi mbote na ngana Tina Seko Sécologie Motema Claude Massamba Paris Bruxelles. Tina Seko Sécologie Motema Claude Massamba Paris Bruxelles. Na pesi mbote na ngana Justin Tiala de Montréal, hein? Justin Tiala de Montréal, notre papa. On t'aime beaucoup. Na pesi mbote na moi na Dona et Dona Levo Harmonie autrement dit Broncis. Na pesi mbote place aux Ali, na pesi mbote na Orly Babel papa yoyo autrement dit Molati ici à star. Na pesi bino mbote place Bozali, na pesi mbote na ndeko na ngaza nsima caméra kombo nani Daju omona teke bakoko na tonto Daju na pesi mbote na moni ba mamu hein na pesi bino mbote bandeko baza tellement bela wana na pesi bino mbote na lingi bino tellement trop donc pour na contacter c'est simple c'est plus 243 très bien 85 62 65 584 oko bandela numéro 243 très bien 85 62 65 584. Pour finir, na sengi na abonné nyonso ya Top Media Télévision, bo s'abonner massivement na Petit mais costaud TV parce que bientôt dans le cadre de ça la promotion ce qu'il y a film hein, na le belanga fait quota. En tout cas, je vous aime beaucoup, merci. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de recevoir cette grande dame Petit mais costaud. Nakanti ba question ezalaki yanga, ba réponse ezalaki yaye. So Jésus-Christ a été tokutana na bino mbala oyo mbala sima. Voilà, lobe koleka lelo. Merci Dadju.